Bande quoi? Nazali ndokite. Dans mon esprit, nazali mwana putu. Nauti na putu, na kanisa kuna ya kufete na kisasa. Kuna ya kufete na Afrika, kuna ya kufete na Congo. Tukula tukumpelele ya bakati, na muna ke. Kuna baletari ya bioke. Na muta musife, service za usala container. Na terike, na sumbi ba biskuit na ngai. Na sumbi ba mai na ngai. Na pata na ngai na container. Bon, namoni to comprendre kana hein? Omoni o eba na biso. Azan ndokite. Mais lokola agence na biso, eza na Belgique, na Allemagne, na France, eza partout. Awa basoki otie biloko na yo ekoya no noki. Papa. Bon, maintenant eza fraction sali. Les talents ne font ça nini? Akanga yo. Ande kuna ngai. Ande kuna ngai. Na yebi kae na saki mabe. Ponga mutu na koya na container te. Mais pona biloko na biso. Eta bande kuna bino na poto. Fobo yebisa bango. Pona rapidité. Bataka biloko na bango na GFM service. Na GFM service. Pona GFM service. Oya bango e umila gate. Na yeba kinanga. Balubaki tukita na 13e rue na industriel. Un petit boulevard. Un petit boulevard. Na 3087. Na 3087. Voilà. Yango balubaki nanga. Mais na yebi kana sabe mabe. So puna nga mutu kukanga. Bulimbisanga. Mais biloko na bino yango ekomi. Na sibla telo wa mutu te. Awa. Agence o eza ya qualité. Ata eloko na yo voiture na yo paraprise baby. Toko futa yango. Et puis bai na biso ba pesaka carton te. Oyebisa bandeko na bino partout dans le monde. Et GFM service, c'est la qualité. Bon côté, hein? Merci Baneko, quand on est toujours au Lobaka, tu s'est retrouvé dans la prison centrale à Makala. Mais ils ont eu moko, tous ont regretté. Bato ba ponami kozala ba panzi sango. Dossier Mike Mukebai, honorable député provincial, Eli Yalingwala. Je me rappelle que l'on a 3 jours na bato o ba vota ba électeur na ye, pe bato na ye pe batika été, oyebi que non honorable Mike Mukebai. Azana clip pe ya bande konaye o baza pe élu batiki ete mais yako kamwa ezanini ezape na bapanzi sango o bazo sala musana ndenga mabe tokena na mona mboka Diema kesa même na marché central ezana bato bazo so ba image yango côté kena keba na rata na ebité so komi fulufulu na kati ya piscine ke limwaka na ebité. Je me rappelle tokoya awa on a plus de 50 caméras. Ba image yango côté kendaka eba na ati. Ça dit mon mboka Mike Mukebai a commis pe victime. Ya on a encore remercié na ba panzi sango o ba sa musana ndenge sengeli. Toyaka awa tozwaka image côté kendaka eba na rate yango pe to comme na difficulté même au comment on a politicien au comment on a mutu moko o tiela e caméra akoboya koloba. Président bato ba sa musana ndenge sengeli te. To kolemba te. Bokesenina ngana bino ezalande boy okoza pe mopanzi sango outa pe mopanzi nini on mesana na gaz on mesana pe penda e indi po telemi lelo toye to se retrouver toujours na prison tozo c'est la honorable Mike Mukebai tobima to kende nae yango to se retrouver awa bokomona banani oyo balanda ka Mike Mukebai pe banani oyo batika ete bazara toujours na mwasi nae pena banana ye. Je pense qu'il y a beaucoup de TV na radio, image la saka. J'ai confiance avec Diema Kesela et que la bilongi nini oyo et na prison oyo ba accompagner pe ba électeur ya lingwala o ba votaki honorable Mike Mukebai. Ko lo ba komba bato, ça a une importance te, toute la saka pena lo lenge moto ye moko pe aye pendenge pe alelina bato baza kole. Na ko lo banasim. Merci.
Mukeba ya bimi. Banguna ba nyonga, banguna ba yanga ino bona Mike. Mais biso to ane sengo makasi Mike abima lelo ndeza lelo. Eza journée papa zana bana eh. To ane sengo makasi. Kama mosala pardon ezate. Pour chaque makambo. Il suffit seulement bon. Tolimbisi bango pour akataki makambo depuis le 7. Parce que biso mikolo bele. Bakanisa kike. Soko bimate. Zambara bagate. Lelo mkebai. Politique songi elengi. Toe awa. Lelo atandele nini? Okomona ye abimi. Nazo profiter na tokoni wapi. Asungi biso trop na tango ya pasi. À chaque fois, boko benga ngai pour la émission. Na petit merci na les Tambwe. Honorable Siko Ali. Na petit merci na Dieu Makisela. Yebo ngana sima caméra. Na petit merci pour tika biso tem. Na petit merci na Fofana Epenge. Na petit merci na Dieu. Zamba munene. Mukeba libanda. Tolo temkela maboko. Tema buke. Olukaka. Lelo bana lingwa la bazana esengo parce que ça qui vraiment illégal pour le bagaka vérité kaka oyo ya mbongo ya ba mama o batekaka ayibi mbongo Congo te mais bato ba yiba mbongo ya ba mama o batekaka ko dénoncer simplement 15 millions Daniel Mwananteba na clique na ya politique lingoma na politique otoyebi autorité morale na ye ba mema mwana mobali ba tu innocent oya botema pona ba congolais pour le défendre intérêt kaka ba congolais botine na prison yango lelo tozana esengo 9 jours ya bango un jour ya Mukebai lelo bana lingwala baoza honorable na bango pe loko bana Kinshasa ba ko yeba ke pasteur bino benga pasteur Godin Poi azali pasteur ya mabe. Pour la nili, akangisi meki Mukeba elongo ba militaire na mbangu kwa kana prison, iya bandi ba réunion na avenue oya meki Mukeba, pe na commune meki Mukeba bandi ba réunion na ya politique. Donc lingwala eza meki Mukeba, ba mataba kita eza ya ye. Merci. Mulune sila na lingwala. D'accord, Makisela. Merci Baneko, to se trouve toujours na prison ya Makala. Na lobi kiano bukese inangana bango, ngapena lobelaka o sengeli. Bomoni naza deva sango to mwana mboka Niko baengeli oboyebi, maître avocat, leader pour la jeunesse. Parmi bato bazo noté ko lobela honorable Mike Mukebai, yepe azali. Yango to soaka bakuya kuya te pona osaba bokese na bato mosusu. Mwana mboka Niko baengeli. Mbote mwana mboka, mbote na bakongomani nyonso, mbote na baélecteur ya ndeko honorable Mike Mukebai. Oyo il a fallu bima déjà na prison lelo banda début après-midi, mais curieusement webi dossier mwana mboka Mike Mukebai ezo pesa kanda eko pousser batu mosusu na pesa kanda nani nazitika na fongola ote parce que webi bitumba dossier Mike Mukebai ali oyibe abengie Mike Mukebai nkoso kombona ya mwana sikoyo bato musu bakomisi yango nkokoso ozolanda mabaku ba obstacle. Donc liberté ya Mike na ebité aboma nani na ebité ana nyongo ya nani to bundi bitumba cour constitutionnel o biso to boya ka bare na so ba non to bay cour constitutionnel asambisi mabe a proclamer monsieur Chilombo 15%. Bato bagangi arrêt ya cour eza immédiatement exécutoire. Ndeko fayo la basaba botikala na arrêt ya cour na bino ngana continuer bitumba ya vérité des urnes combat politique. On dit différence. To tiki sur le plan judiciaire, to kei na bitumba ya politique.
contestation, il y a légitimité à M. Chilombo. Donc, Bitumba et moi, Martin Fayoulou, ils ont reposé la volonté populaire. Mais Bitumba et moi, Mboka Moukebaï, libération naé. Bisoto quand ça qui était à la libération judiciaire. Quand on est dans la cour constitutionnelle, à sali arrêt. Oh, ils ont arrêt politique, et arrêt judiciaire. Quand on a arrêt politique, jamais cour européen ça, Mike Moukebaï raison devant les pharisiens, pasteur oh, il y a combo éclairé na bandal et ali image du diable. Donc, au mon amutu ya kobunda. Akobundisa pasteur ya image du diable. Yenda kwa mvuta kabatu. Tant que tu gagné procès dans la cour constitutionnelle, il a fallu maintenant exécuter arrêt. Cour d'appel, Ezui Mikolo Nanko. Ti babimi na sima ya grève ya magistrat, to lembite ba maître Papimba ki ba komi ba mikanda nga na bena okomal sute, nga ba lobakaka. Ti lokola nzamba la kate, satape akosekwa te, lelo premier président ya cour constitutionnelle a saliété ba exécuter arrêt. Oh, il a fallu dans l'exécuter immédiatement le même jour. Ba exécuter do savanga mama na mboka Mike Moukebaï na longwe na makambo. Alobi botika ye. Ngana kangie mwa mingi botika ye. Bokolanda. Nde bazu ordonnance portant main levée à détention. Balongoli kokangama ya mwana mboka Mike Moukebaï, balobi ete Monsieur Godin Poyi makamono so sala kiwana et alaki en violation à la constitution et puis cour d'appel exécuté arrêt à cour constitutionnelle même en retard. Même si tu Rolande la kabango pe po biso ya bitumba to lembaka te hein to Rolande la kabango po basali bonus na prison ya mwana mboka Mike Moukebaï. Détention provisoire, il n'a jamais été condamné à peine d'emprisonnement. To kanisa ki ete makambo esili. To esilité. To lobi ah bana mboka boya to yamba mwana mboka Mike Moukebaï. Yo mwenga alati sultani ya pembe pona bikola ba faux pasteur pona bikola bazuzi na bikola bato nyonso bako tcha kokoso na nzela ya Mike même ba journaliste mosusu ba ali awawa o mona bango me balingite Mike abima. Holanda. Bango bako yakaka bachaka ba titre bazwa image bazwa ba vie mais wabia umelaka to ya lisusu lobby po bato ba ya lisusu tozwa ba vie. Yango mona yaki na o mona bango nyonso na kan na ngai donc nde na boye soki na bina beta na se bato ba okuya awa mais na mawanzambe to tika bango kaka ba yetola na moto ya sorti ya mwana mboka. To bantaka suki eza bloqué wapi ndeko est-ce que ngai na bangaka ninga na lobaka te posa ba yoka bazo baloza oyo pendeza ya busolo omoni yo ali moto ya tokomi wapi na dossier Mike tokomi na bureau ya procureur général na ko préciser na oyo mwana mboka Jimmy alobaki ali procureur général de la République te procureur général de la République ekufa et comme procureur général près la cour de cassation il est pas na likambote na Mike est lié et ali na niveau ya procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe bolandi ngai wanande bakotisele mokanda procédure et lobby faut parquet nde exécuter ba décision à cour des tribunaux ali et lobby ndenge wana mobeko yango wana lokola cour alongwe na likambo cour d'appel dossier qui na parquet au fin d'exécution il y a décision mwana mboka bima libanda yango wana parquet il faut qu'on signe mandat hein ya kotika mwana mboka Mike Moukebaï mandat d'élargissement batika ye nani azana qualité ya ko signer mandat mais kasi numéro 1 ali procureur général te ye mokonzi ya parquet donc soki ka ata sikoyo ndenge ba mettre mbaki ba ali kuna na parquet général soki ka zui mokoloto hein mokoloto signature nde mokoloto so atie mokoloto likolo ya mandat eza déjà batiele na signataire bakotisi mokonzi signé ndeko Mike abima akende kutana tana bana na ye ava mopepe ya libanda nde tokozela ye yango tolobi kokoso mais lokola ali na bureau lokola bavoka baali na porte na bureau na ye lokola ba service nyonso ya parquet baali to ali na elikia ako signé ata ndenge tokoloba boyala na so en direct procureur général na droit tolobaka
nous jugeons nos semblables. Ça va. Voilà. Mais mon toyo, moi sur mon taga, Mais ça,